MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. De ta femme que tu vas épouser là-bas, c'est ma famille. Elle, c'est ma famille. Elle, c'est mon cousin. Soni Ponayo. Elle, c'est mon cousin. Kindumba, moi, c'est non, là, 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 musicien, pour aller à Paris A. Kindumba, moi, c'est non, t'as combien encore à l'état? Combien de balles balaliens à Paris A? Combien de balles balaliens à Paris? Odo, il parle, Odo, ton ami, Odo, il a couché avec Arleta. Donc, il a fait un comment va passer là, 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 là. Oh, quand t'as son moteur, yo, n'andumba, son andumba, yo, zanan. Yo, kapuba, et bon, Nico, et Anim. Pour la fin des bilocal, non, qui peut piloter. Et, quand ça va dans ma héritier, non, tchaba, voix, ça déborde, ok, dans le bongo. Comme toi, tu prends plaisir de prendre mon nom et aller étaler ma vie en disant que moi, je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Je suis resté 9 ans avec toi. J'ai toléré ta connerie. Ton hypocrisie. Tu vas voir. Je ne vais pas te voir t'approcher de mes enfants. T'es venu ici, t'allais me mentir à tout le monde que soi-disant, on a voulu te frapper. Combien de fois tu m'as maltraité, tu venais m'insulter ici? Tu venais m'insulter ici. T'es sorti combien de fois avec la petite de l'église là? Combien de fois t'es sorti avec elle? Avec par complicité de tes frères Benito et puis Eric. T'allais coucher avec elle partout. Imbécile Nao. Toi, Mbayo. Toi, tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici. Tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici, dans cette maison. C'est des excuses que tu vas sortir dehors, me concernant. Mbote bandi MDG de TV Mafuta Sikezeni ngam la grande dame avec un grand G kana cadre actualité bandeko babolingo la saga continue avec ex mama pasteur na pasta wata bazo benga pasteur héritier pasta wata parce qu'azali ndoi ya Watanabe azali ndoi ya Watanabe. Alors mamboza menene to tsana nous pose hein, qu'est-ce que je fais là? Ah ça aussi. Ah la mi fa comprendre, laissez-moi diminuer ça. OK, d'accord. Bandeko babolingo mamboza minene mambozo kende. Donc pendant que je vous parle là ba dossier et kundua mi bozo kango na sango. Je crois na côté la bino 5 émissions oya liboso concernant Areta. Donc mutu nyonso o aza cité na makambo na côté émission na ye. Et oyo tozo sala ya Areta lokwa. Mwana lokwa kanza. Oyo pasta wata lingara bala. Maman ex-pasteur a tombo ya robima na réseaux sociaux. Na osala émission pe uniquement pour na ex-maman pasteur. Ba raison o esali ke a ko s'enflammer lelo bandeko parce que na zoaki vraiment temps ya ko landela na source pour na royela bino bandeko vraie information topé vérité ya likambo oyo ezali nini. Pendant que je vous parle bakomba bato tanga miebele bato belé bakoti minya minya avec mukuna koti minya minya pour votre information parce qu'azali père spirituel ya pasta wata bino mo déjà bo réaliser car rien que ça en mentionnant ça bino mo déjà vous comprendre. Voilà kuna na comité na roya quand na biso na kota bino 5 émissions lelo na kota 2 ou 3 et puis après lobby bon so suite et fin. Alors boyoki kombo ya sera Areta etanga mina zo bino image Areta Areta lokwa yeyo. Mwana lokwa kanza yeyo. Ser Areta batobele bayebi Areta yemba na pesa mono passage. Azala moko ya bayembi ya pesa mono passage. Voix fine, voix dominante oyo e bana pesa bilengisation. Dona ba voix ya basi ezaki Areta lokwa. Matata mponyo mutu nyonso ayebi. Alors na mekaki ko landela na yeba parce que Areta za ex ya Elio ndenge bozo randeko moi sur azolo bake non et Elio c'est mon cousin. J'appelais Elio bino boyebi ngai nazalaka mama FBI. Oui na olinga route na koma ko sala service en renseignement ya mboka na biso Kongo pona ko sunga mboka nanga parce que vraiment tozu ba formation na mikinza mputo pa ba américain toyebi comment est-ce que ko luka na CC
Pour nous la vérité absolue ko bimisa yango libanda. Alors, na bengi Elio. Na ebisie me makamuni nyo ezolobama. Na kama ekutu koyoka ex azoloba bolamu ya ex. Na ebisie me biso toyoki ex asala bebelele. Habita ya neka monene. Bon na habité ou bien peut-être après ayebi na été mais ya yebi na ngana ex ayaka monene. Ya moi ba forme ya muto ba forme. Ya on ba kanisa no asala bebelele. Abi mais ex a mo cha toko tonga bi bon. Ah, ya zana ba provision na ya ba produit na ye. Ils allont tonga te mais certainement éviter pour ba kabona pe mo kale. Po choko tonga e banaka ezala uniforme donc yon sur sa couleur moko et puis ezala sala muto ne métis. Bon wana ya penda problème te mona mutu ala maambo na ye kwa eza vi na ye so asepela cha choko tonga to salisa bebele etali kaka ye. Alobi na ngai nga na ebise me mwana mwasi boza ndeni nai. Abi na nga non la dame en fait aza cousine par alliance, aza cousine ya cousin moko. Nde esali ke aloba mentionné que naza pe cousin na ye bobino bobi on africain voilà quelque part to benga onka ke cousin kindeko c'est ça. Bon alobi na pe wa ko loba na nga en même temps nazui pe susu ba information na bato église ya Pastor Wata bandeko nanga mambo za grave. Pour votre information en passant, église oyo Didiston alobaki babomaki libala na ye prophète na prophétesse mobo babomaki libala Didiston. Pour votre information, église en haut eza ya Pastor Wata église oyo ya pasteur héritier voilà bisika prophétie ya Didiston oyo bomi libala na ye ezalaki kuna et prophétie en eza nini na oyela bino émission bozalaka scotché connecté branché suite fin à lobby bozo émission ya Didiston so bomoni émission ya Didiston ya mamba prophétie boya kolanda boyoka bakake na matoi eloko nini bayebisaki kolo mwani mama na kolo mwani parce que mama na kolo mwani asambelaka epai ya Pastor Wata allez vérifier l'information na yebisi bino ke nazwi mamu na souche mama na kolo mwani apriaka epai ya Pastor Wata donc ba vérité ba révélation ya pourquoi libala didi ekufaki eza awa bola na ngai lobi na suite fin lelo na kocha bino de matière et lobby na kocha la bino lisusu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Arrêta lokwa comme on est tangami et na minute oyo kande na ebisa bino na émission eleka kike moi Pastor Wata bale susu ezate. Pourquoi? Simplement parce que bandimi ya Pastor Wata balobi ke azali bulawayo. Je crois bozo mona nde bakomi na kombo na ye Arrêta Pintoch lokwa bulawayo. Kongola kande balobi na Pastor Wata te mwasi nyonso apariye oyo babengaki malewa. C'est ce que bandimi ya Pastor Wata balobi nanga babengaki malewa azatala na bamakango batangi ba magloire mondele azara période mo producteur a produisa pe ba musique nzambe batangi bakombo bandeko mutu pasi. C'est vrai to bi congolais mo pa bizaka mais est-il que ya manger à boire de la micho mo Pastor Wata balaye ezate babi singa mère est-ce que yebi ke mutu aboma groupe apesa mundu passage za arrêta nga bino botika koloba nanga boy babi singa oui mutu aboma groupe apesa mundu passage ya ezalaka arrêta lokwa. Pourquoi? Ngabi aboma on a sens po ya longwa ki système ka Nathalie Makoma yango ote babi singa mère bangobo tout ya groupe avandela yango ba micro tout ya groupe ayembela yango beyanga ngabi bosala nga boyete bobosa nete que son oncle aussi est dedans. Babi peut-être à l'exception de son oncle parce que c'est son oncle. Mais est-il que vérité yango wana kendo vérifier benga na bengi mo batu mo ya sur na kwa ko benga babi singa effectivement c'est ça la vérité. Ngana ebi kaka azalaka chéri ya Pati Matemo. Toyebi atalako ya pesa mon passage ezala Pati Matemo. Arrête azalaka mwasi na ye babanda ko bimana ye. On souhaitait babala na même. Mais babala na ba honte mais ce qui est bizarre Pati abala kenda na vie na ye. Arrêta pas kenda na vie na ye. Bizarrement pendant que bazana mabala, pendant que Pati azana libala bon. Tanga na yoka ili solo wana arrêta azaki déjà divorcé parce que na papa bana na el mwana na ye pardon na el wana
bakabwana babala na baumela na bango pete bakabwanaka. Mais est-il que plus ou moins 2 ans passés, 2-3 ans passés, Arrêta bana ko bima susu na Pati Matemo pendant que Pati était marié. Et pourtant bozala mwasi na mobali, wana bozali na ba singleton, poni bobala na kakate. En fait, c'est compliqué hein makambo. C'est vraiment compliquant que Dieu nous aide. Balobi muta boma groupe ye. Ndenge za wana o esala nga somo na makambo ezake. Tant on a lukana yeba information, même il y a divorce en na biso mwasi. Nga lobi me attendez. Eloko nini salaki ke vraiment bobala na bino mobali ya bogar bandeko na nini na émission mosusu je crois na kosala na émission mosusu na kosala fallait na chango awa na cha minya wana awa na émission mosusu na kosala na kochela bino eza na miniature moko eche bilongi ya batutu bakombo etangami na avec mukuna na papa ya mwana Arrêta. Vous verrez que c'est un bel homme Meti. Donc apparemment sœur Arrêta baguna eza mitu rouge ya linganika mitu rouge pasta wata Meti. Papa mwana ex na Elio Meti. Do ya ne mutu ba Meti mais metiola do ya krakane mitu rouge. Alors sœur Arrêta elo onine boma libala ndeko na biso. Ndeko na biso bino bobi bato nyonso te bayeba valeur a libale mutu moso abali me on dirait bino elo alingita osana mo ba ventir ba jena nu osa mise nanu. Alors période moko ndeko a voyager kenaka Congo tanga ke Congo cousine na ye moko azalaki na moi ba standing na ye ya vie ndenge ezalaka ebe tsara kenebe osama amuna ye me est-il que mo so ebisu cousine na moi 20 moi 10 moi wana eko mona na te cousine pas azolomba facilement amonika que non petit oyo ndeko oyo ndire makambo za moi bien atuni o mais ça va yo eza ndenge nini abi non nga nana mutu nanga penza asimba ngai o nani o gouverneur o tika boy gouverneur nani ngokasi boyebi ngokasi ngoi kasanji tata wana boyebi tata wana ngoi kasanji tata wana ye wana à l'époque tanga zara na gouverneur na période ya kabose je crois bien o ya solo wana eleki nango comme ça arrête ayo epsa cousine non passe-moi le numéro de ton mec ndena ba projet mamba ba fondation nga awa comme ya mukonzi il peut m'aider ndenge zalaka y a pas de souci cousine peut à se faire na ba arrière pensée te apé ça ndeko na ye numéro pas master nser abandiko komela vie kasanji ngokasi abandiko koma bino bobi batuana ndenge bazalaka bino bobi batuana atala moi si taille bien bati ba beauté moi na poto ndenge zalaka allez lisolo banditi vie ngokasa bandi kotafuna Arrêta tanga zongi France amonika ke non ngamuna omi moi sa gouverneur na okena libala wapi nde place bandaka bizieti nde mobali sikota ngo découvrir vérité mobali nango supporter le quoi salité à bongo et comme maintenant vous na quoi na e nga le bima attendez ils a soupçon abi non c'est la sœur sa sœur en question oyo akende oboto la mobali muto se plaignant abeta lisolo an etambola na bato bayebi nabi mais ça c'est terriblement terrible on ne peut pas se comporter de la sorte surtout quand on se dit servante de Dieu enfant de Dieu triste et regrettable ba CV a boye bandeko yango tango bato ya église ya pasteur Wata baye bavandisi pasteur Wata bayobi na ye vie petite wana malewa pula wayo libale kufa tala pona boye likolo nango na Paris awa balia babandi kotanga bakombo pasteur Wata tali quand même na moto la njambe na ebani toi na biso bato on peut avoir un passé et to cause la barrière to cause na ba ezalaka nango mais ya balolenga boye dinte oza mama passer esimba te pasta abwakisi cop de la minute au ser aza ya kotelenga na tikali yolele
bandimi ya pasteur wata balobi non o wana esimba te soki ka ozwi biso tu tobimi totikeli yo na église na ye totiki yo na ye tokei tikala na ye pasteur alobi bon naolinga pe te surtout koyoka makambo minene boye malamu ka muna moto asanzela na ye nde eloko esaliki pasteur wata moya bala susu arrêta eza te maintenant oyela bino émission je crois après oyo ya mwasi ya ex mama pasteur oyo abimisi makambo na réseaux sociaux o aye kofinga pasteur wata na ba elwanga nyonso afingi odon jusque là likambo afingeli odon mpe ezoyebana te mais makambo wana nyonso bokoyeba ngo na émission na kosala uniquement kaka ya ye ya ex mama pasteur mama héritière autant pasteur ayoki komona héritière ye moko héritier alobi non c'est prophétique mais lelo ekomi ke no azadi na oza mama pasteur te bandeko na oyela bino dossier wana en tout cas bandeko bato bayebisinga mère komona comportement to lolenge ya arrêta certainement eza bakisi ya loko akanza bandeko bolimisaka ye bakisa tata na ye baréclamation bakisa tata na ye bandeko tout le monde sait que batutu bajoua musique soki kuti ya nzambe lelo mpe bakomosimba kisi bongo kaya profane baa bato bakotaka bamoto e mutu nyonso asimbaka kisi progéniture na ye mpe ekotaka na alliance non seulement ça notre sœur à moi ya liboso babitumba baréclamation makambo kilikili vraiment ndeko na biso ya mwasi aluka délivrance so akuta na émission o ma sœur naka ndeko na yo nga na pia nanga ka conseil c'est vrai er moto pimantake mpona kopesa mwa lekeleke parce que za YouTube etambolaka bongo mais sinon en tout cas toza naka po topesa atoli ndeko arrêta cherche la délivrance en tout cas tu dois vraiment te repentir de vrai parce que bato bayebi yo étant chrétienne étant mwana nzambe étant moyembi na nkolo surtout et vie oyo ezokohonoré non seulement yo te yo kaka te ezokohonoré te non kaka yo mais kombo surtout ya yesu ezofingama e na bapayen toza na argument te e opesa mawa soni mpe pasi nzambe alingi yo biso ata tolobi yo nyonso tokoloba nzambe aboyaka te aobwakisa yo te yo en tout cas luka elongi na tata elongi kaka te mais luka na nzoto na nzambe parce que ka na yo eza tellement délicat que il faut vraiment nzambe asengage mobimba mpo elongi ya pamba ekoka te c'est ça conseil ya moke nazali nango yango wana et je vais profiter mpona koloba bandeko nyonso oyo vous prétendez ya kosambela ya koservir surtout nzambe mais si vous réalisez que yen ça ne va pas na balolenge na bino ya kovivre na bamakambo misusu oyo bino moko ka consciemment boyebi parce que kosa moto nyonso mais conscience na yo te vraiment chercher Dieu nzambe akangolaka la délivrance est possible ezaka likambo moto azwa conscience oui moto azwa processus ya délivrance ya liboso eza prise de conscience zwa conscience le reste nzambe osala sinon par rapport à notre sœur c'était ça en tout cas toyoki mambo ebele oyo esali pasi oyo importance pa oloba ngo eza te mpo kaka na kobebisa kaka pe trop te tala kaka tolobi ka essentiel oyo tokoloba c'était ça vraiment que Dieu vous bénisse et moi c'est la grande dame abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika activez la cloche pour ne rien rater et tozo ambala sima na épisode ya ndeko na biso héritière kalelo et puis lobi totila bino suite fin 3 émissions mambo ya minene mambo di Didiston bande boyoka nini bomayi libala di Didiston boyoka bakake na matoi baventure mingi to bando mona na ba réseaux sociaux awa ekeye zongi c'était pas ça la vérité divorce ya alia ezaka mambo oyo te bino boyoka na réseaux sociaux malgré mabe na ye il y a de ces choses là oyo baloba te ya ba secret ya famille akoloba te après tout c'est le père de ses enfants bande ko makambo eza minene mambo ya minene na rola bino émission na bolanda na bokebi et vous me donnerez raison parce que bilembo ezalaka et ezali c'est ça grave quand nazo bisa bino grave et église oyo ya prophète so di Didiston lobi babomelaki ya libala église yango yo donc balobaki na mama na kolo mwani ke non ndenge zabwe soki ka mwana ameki tala
C'est ça. Donc, pour nous, awa, et que Dieu vous bénisse. Tout le monde m'a des bonnes choses. Merci, au revoir. Bye bye. Bye. Moi, c'est ma famille. Elio, c'est ma famille. Elio, c'est mon cousin. Soni Ponayo. Elio, c'est mon cousin. Kindumba, moi, c'est na musicien pour balayer na Paris A. Et Talio. Kindumba, moi, c'est combien encore en état. Combien de balayer na Paris A? Combien de balayer na Paris? Odo, il parle. Odo, ton ami. Odo, il a couché avec Arleta. Il y a un peu de pour ça, Odo, couché là. Aussi au lobby. Comme toi, tu prends plaisir de prendre mon nom et aller étaler ma vie en disant que moi je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Je suis resté 9 ans avec toi. J'ai toléré ta connerie, ton hypocrisie. Tu vas voir. Je ne vais pas te voir t'approcher de mes enfants. T'es venu ici, t'allais me mentir à tout le monde que on a voulu te frapper. Combien de fois tu m'as maltraité, tu venais m'insulter ici? Tu venais m'insulter ici. T'es sorti combien de fois avec la petite de l'église là? Combien de fois t'es sorti avec elle? Par complicité de tes frères Benito et puis Eric. T'allais coucher avec elle partout. Imbécile Nao. Fini. Toi tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici. Tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici dans cette maison. C'est des excuses que tu vas sortir dehors me concernant. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.